Shamae Yahweh Yozali lisibae liye lipesa kabono Shamae Shamae Yozali lisiba liye lipesa kabono Shamae Oh Yozali lisiba liye lipesa kabono Shamae Yozali nzela oyo bato nyonso balanda kola muka ezalaka habitude te soki biso tolamuki lelo eza grâce ya nzambe eza te ke baoyo balamuki te toleki bango na babienfait non eza juste nzambe nde asali ke tomona mokolo ya lelo mbote balandi ya info plus HD officiel TV ngai wabino simple servante Gode Bula Matindu babengaka ngai mingi je deboula la colombe lelo nayambi ba serviteur de Dieu na plateau na ngai baye tobeta na bango masolo ya bonzambe mpo ngai bonzambe nalinga yango makasi epesaka nga makasi epesaka nga mayele nakobanda na présentation na bango sans plus tarder naobanda na droite na ngai mbote papa ose présenté balandi info plus HD bayeba yo mbote mama ngai je le frère Kenvin nazali moyembi na groupe d'adoration chapelle musique naza accompagné le frère Jacques pour nous présenter ça. Merci. Merci beaucoup pour comprendre que on est allé faire frère Kervin azana kati na biso lelo to solana et après dans l'équipe de frère Mbote Nayo on s'est présenté. Je réponds au nom de Dolika Songo, oui, serviteur au sein de l'église Chapelle du Triomphe, mais de l'autre nous a accompagné notre président qui est le président Jacques. Ok, merci beaucoup. Tosuki ici na pasteur Mbote Nayo s'est présenté. Mbote mama nanga Gode. Nasepeli vraiment comment nayo ebi nzambe na biso aza malamu asangisi subso na tongo na lelo. Nzambe vraiment azala liboso ya misala na biso nyonso tozosala mpona ntina komona ye. Merci beaucoup pasteur pour comprendre que pasteur aliki ka tombola nzambe liboso me ye moko apesi biso kombo na ye te papa opesi biso kombo na yo. Oui, kombo nanga papa Jacques Kambala. Donc kombo nanga nde ya mwana. Merci beaucoup tozana bongo la pasteur Jacques Kambala liboso na biso aye to solola na ye masolo ezali un peu profond oyo ezoluka penza mwana nzambe moko aprete oreille na ye po ayoka yango très bien ayeba nini akosala na oyo akoyoka pasteur lisolo nini omemeli biso. Voilà, lisolo oyo biso toye nango ezali lisolo ya mosala ya nzambe fardo nzamba pesa biso pona tina kosala musala oza ya ye musala ya loyembo toye kotalisa oyo nzamba inspira biso oyo tozosala na kati ndelanga na nkolo po ete musala na ye quand même ekokana kotambola na ndenge esengeli ekende mpe liboso na ba oyo basimbami na kosalela nzambe donc enfin kenda kokoloba nde yango wana. Merci beaucoup pasteur basala nzambe bazala na charge belé ya musala nzambe donc bango des fois na lobaki bazalo kwa basoda bana kati ya fond alala te aza toujours kana munduki ne pembeni bua tele bua kembala moko c'est ça pasteur nalingi to beta nano lisolo ya inspiration ezwaki ya banzembo yango pena nalingi to vanda na yango to beta après to kota masolo ya église après to loba makambo susu. Pasteur ozape moyembi obeti pe banzembo question na ngai ya liboso ezali inspiration ani eutaki ndenge nini. Voilà eza vocation ya nzambe koyemba eza eloko oyo nzambe atya kati na ngai oyo nabotama na mo nzambe apesanga grâce wana souvent nazalaka nalalaka soki nalali nalotaka banzembo. Donc ezalaka difficile na koma nzembo mais yango ezalaka la vision nzamba inspiré apesi
se ya pongi tango mosusu ozobondela ezoya tango ezoya ndenge wana oyo mpe osengeli ozala prêt tango mosusu na eloko ya kosala enregistrement nango osali enregistrement mpona kokanga ne fisque mélodie na répétition ndisi koki kodéveloppe mosala wana donc nde yango wana. En tout cas, c'est difficile. Biso biso tozana biso bayembi mais on n'a pas les dons et on composer, on n'a pas les dons et on la bolota nzembo. Pasteur. Banda musala wana. Ça fait déjà donc musala wana banda déjà kozwa peut-être ba inspiration ba nzembo na sous sommeil ou comment et ça déjà combien de temps? Vraiment eza ezui na tamulai. Tout d'abord nalingaka nani koyemba nazalaki convier bato nde bazoyemba ti ba age moko boye nakoloba ba age ba 80 ba 98 98 nde nabandi sikoyo komeka sikoyo makambo koyemba sikoyo epai ya bato nazali na grand frère nanga moko frère Edouard Ilunga azalaka na équipe ne pe ya orchestre alors nakotaka na équipe wana. C'est à partir de l'équipe wana nde abandi pe sikoyo koencadre nga sikoyo ntango azoencadre nga banse mosusu nazali kozwa nazoyebisa même varié azoyebisanga toujours donc kozala moyembi monene en tout cas na likaboza nango nayebi ke ndenge mpe nazoencadre boye nazolakisa nde nzela alors nabandi na ye nasalaka na ye album moko asalaka série wana ezalaka ayembaka seigneur ya Chiluba donc ayembaka seigneur ya Chiluba ti un certain temps et voyager totikali toujours kokoba na mosala tokomi na 2004 Nzambe siko inspiré ngai nasala groupe alors nasali pe groupe tobandi ko avancer malembe alors tozaki kozela ta ya Nzambe poto ko kosali ko misa pe ba fruit ko Nzambe atina kati na biso alors tango Nzambe nene ta ekukaki Nzambe siko yiko permettre que non na kota studio na bimisa sikoyo biloko oyo ye achakati na nga na banda sikoyo kobimisango nde sikoyo tokoti pe studio toza pe ampele studio tozoloba boye nde tobandi déjà kolanse mwa nzembo moko donc na ndenge tozokende déjà boye. Vraiment, vous savez que musala eza musala facile te parce que dans le tout le monde on est imagé mais c'est un travail où il s'enga ba sacrifice où il s'enga vraiment tous la temps pour que tant au fruit wana ebima ezala bien ke pa ya frère Kervin na kati ya groupe oyo yoza na chef d'orchestre chant très simple. Bon, merci maman. Bon, na kati ya groupe na biso chapelle musique bon jusque là non nazi poste été donc je ne sais pas les pour que na président je vais évoluer petit à petit maintenant nazi poste été dans un chant simple mais tu éviter avec le temps si notre président a fait sa chance dans un poste moko wana uzalaka na mbola Nzambe te pour na musala Nzambe kindikani poso donc ça qui mine na question na ko répondre ndé mwana. Vraiment, nayebi ke frère Kervin na kati ya buku ayimba fort lelo toyoka e a na ke kune pas frère Loli na moi déjà yozana donc ata na lobby te mutu nyonso ata déjà comprendre que oyo tobenga ye nani ya frère Loli loba na mpona groupe oyo évolution nango mpona yo présentaka nini na kati ya groupe oyo chapelle. Bon, merci pour la question. Pour le groupe Chapelle Musique, tout ça vraiment un but moko objectif moko atteindre. Alors au sein du groupe nous avons moyembi. Papa peut-être moins instrument, nous avons moyembi bé. Nous avons évolué na papa na chaque. En tout cas, moi comme on peut ça pénétrer. Nous peut César, nous demandons juste un peuple de Dieu, pas peut ça biso katan et ils vont comprendre bien que oui, nous avons vraiment la grâce. Donc qu'on passe un message pour bénir Nzambe partout dans le monde. Donc maintenant au sein du groupe nous chantre en même temps nous aussi pianiste. Merci beaucoup Aza chantre Aza pianiste alio bimo boyo kinda bigi mamba ko pesa ezali donc il y a exemple na makambo sengeli ba pesa bana Nzambe eza juste question ya temps. Eza juste question ya temps parce que ndenge tozala buna mokili
temps eza mpona moto nyonso temps mpenza ezala mpona moto nyonso donc likambo na likambo eyaka na temps na yango sikoyo bandeko ya chapelle de musique basengi biso kaka temps topesa bango kaka temps en tout cas tokodécouvrir makambo baza nango na kati ya groupe wana oyo ekopambola peuple de dieu kosalaka mwana nzambe asepela soki atie litoi na ye ayoki yango édifie ye epesi ye boyebi asepeli ekonsole donc epesi ye makambo ebele. Pasteur nalingi natuna motuna moko oyo tokomi tomona yango ebele. Auparavant ozalaki pasteur, après koyemba eye, n'est-ce pas papa? Tomonaka mpe bayembi ebele bazalaka bayembi bakoma bapasteur. C'est comme si ekomi mwa course moko entre bapasteur na bayembi lokwa bango bakoma bapasteur biso mpe bapasteur ifo tokoma bayembi epa na yo eza ndenge nini? Mais écoute, na moni ozopambolanga déjà pour oui, les gens qui ont monté, bah t'es déjà pas bien pasteur. Maintenant on a commis pasteur. Ah voilà. N'a pas bon là déjà ensemble parce que le gars déjà pas ça déjà qui titre le pasteur là. Oui, nous avons un pasteur. Donc dans un premier temps, on a commis pasteur mais lobby na bolingo nzambe ceux qui a lingi na comme pasteur. Pour le moment nous avons un frère Jacques. Alors Frère Jacques, mais prédicateur. Oui. Voilà. Parce que tant que tout ça, les gens bloquent autour, toujours terre. C'est ça. Toujours terre. Donc, dans le lembo, toujours terre. Et puis, tout est râpé, tant mot bien, tout est râpé. Donc, encore, ndengwana. Na ko kolobake. Na bandi koyemba. Tout le monde a pas monsieur bandi koyemba. Il y a comme pasteur. Ebele. So ki nzamba lobi na kende nde na bandi musique boy na comme pasteur. Na ko boya tesa musanza. Mais jamais na ko misala ngamo pasteur. C'est ça. Donc lobaki nzambe alobaki Jacques oza pasteur. Na sepeli sikoyo oyembela ngai ote ya bana na nzambe le bana nzambe. Ah, na ko sala toujours musala nkolo. C'est ça. Parce que tout ça ba oyo to bibwa ka bi epa na ye de muto zo kamba biso pas zo conduire biso. Donc na bango ke saye nazana eloko moko tenga na kokosala na force na moko. Donc même atako za na plateau lelo c'est parce qu'il y a lingi. Ce qui a linga qui était alinga pesa biso makasite souple de vite alinga sala biso te ke no nguli ya ke no to longo na banda ko to koma isika oyo. Donc ce qui to komi awa c'est parce que yenda lingi. Donc na mokano na epe na bolingo na donc nde akopesa biso makoki ya kosala oyo yemo ko alingi to sala. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. On a qui au lobby. Dans la message, on a pasteur. Je n'ai pas le choix. Donc, merci beaucoup. On a qui au lobby déjà Banzembo. On a déjà studio. Mais quels sont les titres Banzembo déjà ils ont pris? Oui, toujours ça l'album mais ça Banzembo belé. Mais dans un premier temps, c'est 7 titres. Oh, tu dis mission aussi que ça a mis balé. Tous allez na Yanola, tous allez na Lisiba. Yangonde to bimisa na siko parce que musala ezana ne belé na studio et puis musala pezo senga. C'est ça. Ba soutien donc monike loboko moko tebi que tous allons loboko moko te. Tebi que loboko mususu bisani et koya pour soutenir musala na Nzambe et ko bana ko kende liboso. Donc tous allons na Yanola et puis na Lisiba. Vraiment Yanola na Lisiba ngai na osepela le roi pe na moni frère Dolia zawana na instrument na ye entre les deux nzembo wana bosali biso mwa extrêmement wata ya 2 minutes balandi info plus HD ba yoka ngo quand même parce que banzembo euti studio na ba clip nango e salemité yango to lo ba ke balandi info plus HD oyo kopusama oyo kotutama ba numéro eza disponible wana obengi pona kosunga bande oyo eza œuvre de Dieu. Donc soko loni ne la nzambe jamais okozanga ko récolter parce que nzamba tikala na nyongo motuté. Soko déficit nzambe akozongisela yo. To monaka Pierre a déficit e boîte to yebi mambo ya rasima. To monaka bon na lobika bona nanga ko bible te mais to yebi lisolo wana biso nyonso. Oya omona sepeli na nzembo Yanola Lisiba. Il y a beaucoup de titres où ezali fandi wana na kitunga do. So yo lingi na kitunga na ko ndo tima boko bimisa katenga na bimisa oyo po epambola bana nzambe yo kaka.
Nous sommes là. En tout cas, papa n'a dit qu'il y a 3 minutes. Bon, ça, les gens vont balancer. Il faut plus s'acheter. Je pense que Fred de lui déjà bandit au matin. Yozali liziba liye lipesaka bomo Shamae Yahweh Yozali liziba liye lipesaka bomo Shamae Shamae Yozali liziba liye lipesaka bomo Shamae Oh Yozali liziba liye lipesaka bomo Shamae Yozali nzela oyo bato nyonso balandaka Shamae Yozali nzela oyo bato nyonso balandaka Yahweh Shamae Yozali nzela oyo bato nyonso balandaka Shamae Yahweh Shamae Yahweh Yozali nzela oyo bato nyonso balandaka Oh Yahweh Shamae Shamae Zili zakaka moko ya kolanda ezali nzela ya Yesu Kristo Masiya yenda zali ziba kimia ya bomba Haleluya Oh yone sengo nanga Liziba makasi nanga Liziba elikia nanga Liziba ya ngolu yonde na chela kamotema Liziba assurance nanga Liziba référence nanga Liziba ya ngolu yonde nzete epimelo Liziba esika na pemaka esika na tokaka ngolu Liziba ya ngolu liziba elikia nanga Liziba oh makasi nanga Liziba esengo nanga Liziba ya ngolu yonde nzambe ya bomoi Liziba pesaka kimia Liziba otongaka bolamu Liziba ya ngolu En tout cas, Valentin, il faut plus HD officiel. C'est vraiment une chanson inspirée. Et ça vraiment Nzembo et Pemelami. C'est ça, c'est qu'on dit en lingala. C'est vraiment Nzembo et Pemelami. Et Nzembo so tiango. Même si quand tu as un problème comme ça, tu sens la consolation. Nzembo. Parce que toi, on a besoin d'un plateau, mais regardez, on a un côté où on voit mon wana, mais on a bien moté. Ce n'est pas jouer en répétition la bango. Il y en a qui insistent quand on dit Mboana kapo prochainement tant on va on appelle la bête à l'école pour moi la emba na travailler à l'école. Merci beaucoup Valentin. Il faut plus acheter pour comprendre que Toloba qui pambate que ce sont des serviteurs de Dieu. Bazan na katia œuvre ya Nzambe. Bazol kwa édifier toujours peuple de Dieu parce que la ganza pesa munene luka na bango ka basali. Il faut vraiment basali. Alors so koti na musala Nzambe il faut zala na musala Nzambe. Dès que tu vois Nzembo Liziba, ah c'est une chanson vraiment o eza Nzembo mwana Nzambe. Il faut pesa ngo litoi ayoka yango et ça demande alors de moyens. Et senga yo muto landi biso obengi bandeko
soutenir œuvre wana po ekende liboso po yo ndenge olandi we motu mosusu mpe ayokango motu mosusu ekokuta olela mpena na kati ya ndako boye ayoki kaka liziba atala bi non eza na liziba moko oyo akose présente liboso na nga apesi nga solution ya problème oyo naza nango biso nyonso toyebi l'histoire bamaziba ndenge elekanaki ebele. Pasteur papa nalingi natuna titre ya album ezali titre album eza ya Nola. Titre album eza ya Nola. Akanisi tant tokóma na nzembo ya Nola nde ko comprendre mobimba ya album na biso toza na yango. Ok, question mosusu ezali peut-être motu moko pe ane na mbongo ya kopesa bino te ane eloko te mabiye po a soutenir œuvre il faut ayaka akota na groupe na bino ye pa kotisa mongongo na ye ndenge frère Kervé asali ndenge frère Doli asali ye pa bite groupe bayembi bien nga pe funa kena bakisa pe yanga voix na kati a trouver bino wapi. Vraiment porte est ouverte eza musala nzambe eza na limite te oyo amoni ke aza ipe touché aya kokutana na biso toza na numéro na Mongafula na route bypass tout justement na arrêt terrasse na numéro 118 toza na église Vie et Victoire nde place tosalaka en répétition na biso soki kwa atteindre biso na ba numéro ya téléphone naza na numéro ya WhatsApp pe na numéro ya Vodacom eza ya nini toza na 089 77 55 449 089 77 55 449 ya Vodacom ezali 081 60 93 293 soki abengi na ba numéro wana en tout cas nga moko nde akoyamba tosolo na biso malamu vraiment vous allez malamu pona tina komona nzambe. Merci beaucoup peuple de Dieu boyoki ke soko keka na route bypass wana route bypass oziro ngaba so uti ba mpandi na biso ya changu boy okomi na ngaba ozwi ba biso ekendaka Ipen Cité Verte Matadi Mayo obi juste bakitsa na arrêt terrasse route bypass numéro 118 église Vie et Victoire wanande okukuta groupe chapelle de musique oui, groupe chapelle de musique répétera ba jour nini pasteur. Oui, tu répétera lundi à 14h samedi pe également 14h. OK. Lundi 14h, samedi 14h, mais ça sera bien ya kobenga non na ba numéro oyo papa apesi wana pona kozwa pe ba précision mususu oyo ekosala ke yo moto sepeli ko soutenir bango okoki pe koza na ba moyens financiers na yo ya okutana na bango mais esenga nano se fixer na bango esenga nano ba norme moko tu appelles okutani na papa aza na dispo o solo lina ye pour que a orienter yo comment est-ce que bokosala pona kozwa kokutana na bango omeka kosunga bango faire Kervé nazongi lisusu epa na yo na kati ya groupe chapelle de musique na banzembo oyo sali est-ce que yo poza na banzembo yo moko sali eza banzembo ka ya papa Jacques. Merci maman na motuna malamu otuni ngai bon na groupe na biso chapelle musique bon ngapi naza na banzembo ngai naza na 8 titres oyo zanga moko fa ki avait mais toujours travailler na ba banzembo ya président sur papa Jacques mais na kati wana pe parmi le ce titre là bokoyo kapé banzembo pe frère qui avait ezali ainsi même le frère Doli pe ezali donc na kati album ya Nola oui papa Jacques apesi bino déjà botia banzembo en tout cas aza leader moko ya bien po eza passé vraiment c'est un papa oyo azopesa chance pe na ba jeune quand même mitope atia lito ya yoka kite nzembo oyo eza ya frère Doli nzembo eza ya frère Kervin voilà déjà ça bien exemple il faut qu'on toujours dans ma colonne pour qu'avec lui ça va avancer et qu'il est bien frère Doli n'a pas na yo tango ozwi chance ya kotia nzembo na kati ya album moko boye sentiment na ezani. Merci maman pour la question. Je crois maman tout ton parent nous soit botimo na ye azalaka un jour mona tambola c'est ça
c'est-à-dire c'est un moment où le monde débat donc le maintien pas et c'est vous alors on est vraiment fier dans le groupe et puis la chance au président PC parce que tout ça juste au départ mais déjà faut nous sur la porte ça promet déjà pourquoi tout ça qui a considéré puis ce qu'on a éliminé tout ça toujours considéré et sur scène dans 4 albums il y en a là très désolé à signer au moins 8 titres ils ont 4 l'album il y en a là mais peut-être avec le temps là et dans ça mais bien tout au long de l'émission les toyer ça va différentes couleurs il y a banzembo za nakati ya nula je crois que c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour comprendre qu'avoir un papa ou un bon cœur vous ici ngara bana bazala fier na ye parce que tous ça lelo botali mwana mwa lenganza mwana bina ba parents ba bokola emiente mwana bezo mais comment na ba jeune boye bazondi ma papa o pe aza papa to bengi papa parce que aza leader aza mais aza pe ka jeune c'est pas facile ba jeune ebele lelo ba koma ba grand ba jeune lelo ba koma atika ba to na eske ye mutu mais lelo oyo bazondi mango devant tout le monde que papa aza motema malamu afongoli bango ba porte oui c'est qu'on dit toujours que soko za juste ne eloko moke c'est que ya munene pe oza nango juste soko négliger eloko moke ya munene pe oko négliger yango papa Jean-Jacques tozongi lisusu epa na yo na kati ya église vie et victoire oza nani na kati église là tout simplement que chantre président musique et kambamaka na nani vie et victoire nga moko mutu na kambaka vie et victoire eza na pasteur oyo akambaka biso oui c'est ça pasteur Olivier Mandela nzambe apambola ye ndenge place azali azolanda biso aza papa oyo en tout cas abakisaka implice mingi vraiment na bomoi na ngai donc nabengaka ye souvent bateau aza bateau eza keno ezotambusa bato quand même na mayo eza ya bomoi donc en tout cas soutenanga makasi mingi vraiment na musala oyo ayebisanga papa kolemba te encourageanga makasi vraiment encourageanga si s'agit ya finance pe ya finance akapo musala na nzambe eko na kokende liboso donc naza vraiment kaka mukambi kaka ya musique na église. Ok, merci beaucoup pasteur ya église vie et victoire yo moko kindenge mwana na yo azana fier ya koloba oyo salaka mpona ye oui c'est ça eloko tolobela ke mwana nyonso atalaka oyo papa asalaka nde ye mpe alandaka mwana mayele parce que y a d'autres enfants aza na ezoba omona papa asala makambo bien ye aki asali ya ye na ndenge na ye mpo afinisa bapapa wana mais je pense qu'avec papa Jacques pasteur okozala fier na ye un jour komonake mwana oyo azalaki na kati ya église na yo ndenge akomi ndenge avancé ekozala fierté wana nyonso ebandi ozonga na yo pasteur ya vie et victoire papa Jacques émission na biso totalelaka mingi ngonga me nalingi nasenga yo eloko moko eza na motu moko eza na bato moko baolanda yo ya Info Plus HD officiel TV nalingi opesa bango message oyo eza kati na yo par rapport ya mosala na yo ya album na yo ya banzembo na yo message oyo eza kati na yo mpo bayoka. Merci beaucoup maman Godé. Message nangi eza que banzembo oyo eza inspiré par Nzambe et apporta quelque chose na vie ya motu. Toza na ba réalité bele tokutanaka nango mais banzembo kaka oyo Nzambe inspiraka ezaka pe solution ya vie ya motu. Papa Jean-Jacques otala molandi moko ya Info Plus HD oyo azotala yo oloba message moko eza kati na yo par rapport ya œuvre de Dieu oyo ozosala. Oui maman, message nangi eza que toza en plein studio toza na posa ya soutien ya kosala bao basimbami na Nzambe baya tosala na bango misala oyo donc balobi mosapi moko esokolaka elongi te eza na bato Nzambe atya mpo basimba misala oyo ya boye ekola na kokende liboso donc toza vraiment na posa ya soutien producteur bamanager toza vraiment na posa na bango bakozala vraiment dessus te parce que mosala vraiment eza ebele Nzambe amelisi biso mpenza biloko ya liziba esengeli tobimisa yango. Donc, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Papa Jean-Jacques, otala molandi moko ya Info Plus HD oyo azotala yo oloba message moko eza kati na yo par rapport ya œuvre de Dieu oyo ozosala. Oui maman, message nangi eza que toza en plein studio toza na posa ya soutien
Donc message na ko pesa yango wana bakozala vraiment ba bienvenue ba papa ba mama ba ndeko ba sepe mibali vraiment musala ezali ko senga soutien pour ekobana ko avancer et ça voler malama. Merci. Balandi Info Plus HD officiel TV pour comprendre que c'est un message moko eza fort malgré papa le bien on peut nous pousser. Moi je comprends que les sages parlent toujours comme ça, le bien on a sagesse parce que sagesse moko peut yoki et comprendre bien. C'est un travail de Dieu. On les osenga mpusu ani na mbongo amoni loko asana na mote yaki na mata bara so be masanga melate yaka na ngo et soutenir œuvre de Dieu na utai koloba ke nzambe soko déficit atikala na nyonga mutu te. Il n'est pas redevable à futa kaka ata coûte que coûte à futa kaka ou mato kita à futa kaka. C'est ça ce que papa Jean-Jacques Aouti koloba ezosenga aide moko ya bambongo photo za clair ezosenga aide ya bambongo ezosenga aide ya moto monique non ngande na zaboe na sombela bango ata instrument na pesa bango mpona mosala. Oui c'est bon parce que babeta baosala ba production na bango ntango ebanda esenga ba concert esenga banini donc nzambe akosunga kaka. Bolobaki papa Jean-Jacques kolobaki titre ya album eza eyano. Mais quand je demandais une chanson pour Beteli Biso Liziba, ngana na posa ya nous même 2 minutes pour na peuple de Dieu pema yoka. Eza yanola, eza yanote. Yanola. OK, yanola. Donc répondre. C'est ça. Ok, c'est bon. Donc on a quoi de ramba quoi? Pasi eleki alobi na ngai na kobonga te papa yo lobi ninge pona bomoi na yo bafingi pe bacholie bazi bomoi na nga lokola jobe papa yo zaliwa pona bomoi na bafingi pe basekie balobi na ngai nakobonga te nakosala te nakobala te kolo zali wapi ya ozali wapi Liziba yo ozali wapi papa mpona losambo yanola nzambe na lole Yanola tolelie yanola tolelie yanola kolo yanola losambo na bana yanola tolelie yanola tolelie papa yanola kolo oh yanola kosi na yude yanola tasi yanola tolelie yanola kolo tozaka na nzambe kaka moko nde mutu ayanolaka bosenga ya bato kaka ye nde azalaka réponse ata balobi balakelaki yo mabe balobi ke kosimba te soko oleli epai na nzambe akolongisa yo mpe akoyanola na mituna mpe na nyonso ezalaka difficile mpona yo. Zambiame, yeye zambi wa lusolo, zambiame, fumame, yeye fumu wa luzingu, kukwila kenda. yanola nzambe na lole Yanola papa Zambi, yanola kolo yanola kolela ya bana yanola tolele yanola Zambi, yanola kolo
nola Zolelie Papa ya nola Kolo ya nola Boka ya Kongo ya nola Zolelie Yahweh Zolelie Papa ya nola Kolo ya nola Kolela ya bana ya nola Zolelie Yahweh ya nola Zolelie Kolo Papa ya nola Kolo ya nola Losamo ya bana ya nola Jésus Yahweh Papa ya nola Kolo Yahweh Yahweh ya nole Merci beaucoup. Dans la répétition, merci beaucoup, peuple de Dieu. Et ça vraiment Moussala Nzambe. Donc, serviteur de Dieu, Bazawana, Bamipesi corps et âme pour nous servir Nzambe et singale kaka. Yangonde kaka et singa faire qui revient équipe na yo. Le bana moko ya suka kuna balandi info plus HD officiel TV par rapport à groupe Chapelle Musique. En tout cas, merci vraiment na opportunité. Maman PC Biso to passer sur l'émission de merci na balandi nyonso ya info HD TV. En tout cas, merci Wani Rolandi Biso. Le banana suka vraiment zali pour ce qui concerne quoi groupe Chapelle Musique. Il y a des gens qui sont vraiment atika bisoté à soutenir biso parce que avant les Camerounais se font autant d'Anzambe riboso parce que les Zambiens doivent mettre la temps et la circonstance et nous avons vraiment besoin de soutien. Batunyo so Nzambe ya pambola o apesa vraiment itemba kosunga ba ko soutenir groupe ba sunga biso parce que Chapelle Musique ezana la Chapelle Musique ezana ba porte na biso ma est grandement ouverte aux autres c'est la moto dans la mutamba à soutenir œuvre oyo Nzamba kozanga te ko pambola et bakambote na ngai na kopesa mbote na kopesa mbote na famille oyo ezali famille mekuti nyonso na pesi maman Ange papa Emmanuel ainsi mes petits frères Dimitri Bertoni petite sœur Bénédicte ma grande sœur Roussel bandeko nyonso et je salue aussi en passant le pasteur Moïse Bongolo et le pasteur Paul Chapelle de Triomphe. En tout cas merci beaucoup papa, merci beaucoup, merci. Aussi sa famille parce qu'il y a des émissions Amen maman. Par groupe pour ceux qui papa Dolina Kepa na yo, yo pour na balandi info plus HD officiel TV par rapport à groupe Chapelle Musique et OK malamu on a ba dédicace na yo na quelques personnes. OK, merci beaucoup. Si j'ai un message à couper ça, c'est ma banane de Nabuso et H télévision, je crois. Vraiment, te remercier de nous parce que vous avez bien à Rolanda. Vous avez quand même fait cette confiance à Rolanda Busso pour disposer qui battant. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous demandons juste de nous soutenir. Même pas financièrement, spirituellement, moralement. Non, ce qu'on a Busso, ça compte. Mais surtout que nous avons juste besoin, il y a soutien parce qu'il y a des produits au photopé ça va. Ça dit Busso Moko, ton cocaté, mais par l'aide du Seigneur, moi, de quoi Simbani, on s'en battait, tellement malade, il peut juste le numéro SP qui déjà peut nous aider, et j'en profite également pour appeler ça Mbote Mingi, la famille Nangaï, famille Moulumba, collé. Voilà, là, je vois mon papa Boniface Moulumba, maman Petroni Bombo, maman Botirai, quand c'est un Nangaï, Tété Massengou. La Chapelle de Triomphe, le pasteur Moïse, maman Tété, pasteur Freddy, maman Claudine, pasteur Mathieu et maman Renate. Vraiment, on est ensemble, soutenons-nous pour la gloire de Dieu. Je vous aime beaucoup. Maman Renate. Merci beaucoup. Papa Jacques Nazongi Painayo. Yo mtozo sukisa na message fort ya balandi info message d'officiel TV et nalingi lisusu obandela ba numéro oyo pesaki pour que le peuple de Dieu va capter un mot du sous bien. Oui,
ba numéro ezali 089 77 55 449 wana eza numéro ya WhatsApp. Nous avons un numéro sur Vodacom 081 60 93 et 293. Nazangi pete kopesa bande kopé mbote. Na pesi maman abotingai Kapinga Bert Chibumbu mbote na baliki na ngai nyonso Didier, Mathieu, Patricien, Jeanne, Jean-C Glody. Nazangi sete kopesa mon pasteur wazo ko encadrer nga penza. Pasteur Olivier Mandela, et puis frère Richard, sœur Christelle, sœur Léa, Natikité Mama Ruth, Papa Zulu, Exaucé, donc bana nyonso na pesi bino mbote, Zambe na ngai a batela bino, na ebike lisungi na bino pe, Zambe pe ako fortifier pe biso. Merci beaucoup, Baladi Info Plus HD officiel TV. To comme na suka ya Info Plus HD. Ya lelo, na bisa ki que to yambi ba serviteur de Dieu o ba yaki kolobela œuvre de Dieu o bazo sala izo senga soutien spirituellement, moralement, physiquement, financièrement, nyonso et senga na musala ya nzambe parce que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation n'est pas gratuite. C'est ça oyo tolo bakayango biso nyonso ngai wa bino je deboula la colombe ce qui n'a pas si merci te na bato ba sala nga po bomo na ngalelo boy c'est qui na ça ingrate na sima ya caméra na moni bongo feli mafuba azaki na sima ya caméra azaki assister na Bénédicte Tiana la caméraman mignonne wana la caméraman mignonne Bénédicte Tiana sans oublier féliciter Maya la yepa azaki na côté wana pour na assister ngai une grande journaliste ya Info Plus HD na Bosante Montréal na bomba toujours pour na lobate na Bosante Montréal. Merci beaucoup biso nyonso monde entier tozelaka kozonga mwana nzambe mais soki azongi te ngai na bino à la prochaine, bye.